Parlons maintenant de la star congolaise internationale, reconnue mondialement. Nakomba Karine Mokonzi, la baronne, mami à YouTube. Mami à YouTube. Karine Mokonzi, la baronne, Makambo. Parce que comme un système acoustique, faire ego là, 10 sur 10. Meilleur concert acoustique, un ministère congolais. Et ça vient à Bisso choisir des nuances, faire ego là, Mr. Lova. Après, c'est mon acoustique qui toque. Karine Mokonzi a bête acoustique, a mis sur la musique urbaine. Il y a une rumba congolaise moderne. Maman, maman Biliabel. Ah non, Karine Mokonzi, moi, sûr. Dans la cabine, mon acoustique, rien à dire, rien à prouver. Tala ba vie. Tala nègre to bête à internet. Kabo se boulembi to bêtier. Non Fuji to bêtier. Venanga Dof Dominguez, Karine Mokonzi, la baronne a bêtier. Karine a sa makambo. Fali poupa makambo du Cap la merveille. Pesa makambo, comment pesa melayo. Générique en wane ye. Ezo pesa makambo. Fali a ratarate. Fali a zanabino na 20 ans. Yama segite. 20 ans ya frappe au Borozoa. Bozo filmwa bakanza. Bozo comprendre te bozo pola. Bozo ndimate. Toye na confinement. Musicien nini na RDC wa ye minze ma confirmer les gars Karine Mokonzi. Azate. Soko Olivier Moroboye, Moutabalox c'est belé donc. Toye bioté. Parce que tant ba guitariste et solo dans la musique congolaise moderne. Ba Olivier Mokoboye, Moutabalox, toye bioté. Tu nani so Olivier wana toye bioté. Soki Olivier toye bioté oya kolobake. Moutabeti musique n'est bien. Ba bazo ko apprécier. Tato kufa bonne école, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Na si Karine Mokonzi. Soki na kufa liwa papa Patrice Emery Lumumba pona Karine Mokonzi na ndimi. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonzi bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le biso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. News à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Contenua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord nandenga ilusa Victoria Certa. Amen. Tiki. Pesa makambo pesa melao. Pesa loko zweloko. Solo la ba solo la yo. Ti solol, on te solol. Tu ne solol pas, on te solol pas, on te dégage. Par rapport à l'image, votre humble serviteur, et dit de Djoubek frappe encore, le micro du monde de Dieu, le frère de Jésus-Christ, combattu mais jamais imite, jamais, on se ressemble avec les autres. On n'est pas d'identique. Style rose à la moko, texte moko, l'écriture et biso battu sera toujours différente. Par rapport à l'image, qui ne monte ça au pela, c'est au pela. Qui ne polémique na polémique. Bon s'abonner massivement à la chaîne Impact na idéologie. Congo Victoria Télévision, chaîne à Makambo. Et si votre humble serviteur, et dit Djoubek frappe encore, l'homme grand aliment de Dieu, le frère de Jésus-Christ, Congo Victoria Makambo, s'abonner massivement, on a besoin de j'aime Nabino, on a besoin de commentaires Nabino, on a besoin de remarques Nabino, on a besoin de suggestions. Bana membre de Djoubek Yabino, Yamutema. Bana membre de Djoubek Yeyo, bana membre par rapport à l'image. La Chine par rapport aux Chinois, les Chinois, de Djoubek parle, silence. Bana mangue international. Les Chinois, les Chinois, bana membre, bana poto na poto, bana kingakats, bana gombe na gombe par rapport. Maman autorité. Et ngai de Djoubek frappe encore le micro. Qui a dit que de Djoubek, Congo Victoria Makambo, TV za radio te. Mongolo TV comme radio, on a votre humble serviteur, dit Djoubek frappe encore. On a boucan de caméra. Dès Sarabino, émission on a présenté en gros dans le style quinoa.
c'est-à-dire naki congolité moko boy, naki kinoiserie moko boy, naki Zakari moko boy, parce que c'est école Indousa honorable Zakari Bababaso, le mola de la presse congolaise. Et ça Indousa dans le style quinois, makambu, moto kopela se kopela par rapport à image. Avant la bonne émission, vraiment, le long na kotonga batu moi trop quoi, ngala tonga na tonga ka ba artiste et musicien. Ngala banga mutu te banga ka l'état na Nzambe. Na to sarande mutu parce que respect est réciproque. Ndé ba solo là, on te solo là. On te solo, tu ne solo pas, je te dégage. Na banga mutu te, na banga ka l'état na Nzambe. Par rapport à image, ba mbote nanga vraiment na balandi minene émission oyo. Titre émission ezaka nini pesa makambo ma pesa melo tala komba titre émission namoni ba mama nangai bana membre ya solo mama présidente Mami Solange moi c'est kitoko moi c'est ya pembe mama nanga Mami Solange moi c'est kitoko moi c'est kitoko mama présidente ba charge ya Karine Mokonzi par rapport à image Léa Gétrude ba mbote belé choupette chou de chou et de longues jambes dame oui. Et la choupette, choupette, Léa Gétrude choupette par rapport à image. Pauline Chako makambu mona mutete là, on a tété ma fumbedi. Mutete là ma umbute. On a tété là Pauline Chako makambu par rapport à image. L'on a zotonga bartu ces musiciens et belé na masola au beta au solo là. Innocent Balou mais Innocent Bi déjà générique et ça na terrain et un impact na idéologie qui a dit que Innocent Balou a raté générique. Il a raté quoi par rapport. Innocent ça makambu générique et bima kezo pesa makambu. Fali pour pas di câble la merveille vient nga tongo ya Palestine qui shinga mpemba. Fali makambu danger icône musique congolaise. Artiste et musicien oyo. Alongo musique congolaise na ghetto. Abizi musique congolaise na kati ya musique communautaire, c'est-à-dire musique ya communauté congolaise quoi. Parce que boye bibino tout, rien à dire, rien à prouver. Ces dernières années, la musique congolaise moderne a connu une forte dégradation, à tel point que la musique que nous appelons communément, la musique ivoirienne, la musique nigériane, la musique tanzanienne, moi verbe, moi concordance du temps quoi. Et belé kuna manga kilo, kuna baboiser, bazolo bebele, et balo belo roti, bata ba grande gueule, bande d'insulteurs. Fali pour pas makambo di câble la merveille. Pesa makambo ma pesa melayo. Générique ngwane ye. Ezo pesa makambo fali ratarate. Na lobaka na bino tokos ba sekaka biso ba fingaka biso. Tokos fali abungi nzela. Akoyema na ba français. Fali akoyema na ba anglais. Fali aka UPA. Et fali aka rapper. Bomona tokos e pesa makambo. Banzema lokwa ba mannequin. Bomona nga na cité du fleuve. Naza la carte à canot rapide, il y a des jours qui frappent encore. Na carte à canot rapide, tous qui côté grand prêtre fallait pour pas du câble à merveille. Oh, to bengi Mobutu le king. Quand ça la clip et loco oyo, a immortaliser vient na biso grand prêtre ma belle lycée. Tant nazo qui na mai, tant nazo ça l'émission touristique ko belé ba sala ten internet. Le long du fleuve Congo, tantôt à remonter le courant, tantôt à suivre les fils de l'eau. Le fleuve était couvert d'embarcations. Bon, bah français on a obéi à masse belé bah devoir à domicile parce que ngana mabaron na indus en likolo makasi ya devoir à domicile. Bon mon a toko c'est pesa makambo. Après on a ba kaka ba zozo, ba vieux jaloux, ba contre molema, ba tantima République du Congo ya ba tantima. To ezala ba muzu ba mutema mabe ya sikano na sachet ba katate. Fali tant toko c'est bon rien à dire rien à prouver musique congolaise ba likolo. Fali makambo. Par rapport à l'image, pesa maman pesa mela. Basa ki fali, azara yupi, azara rappel. Natika ki bino temps, bino pe bo bimisa. Lokola boche tembenanga, po fali azana bino na 20 ans, yama segite. 20 ans ya frappe borozwa, bozo fimbo bakanza. Bozo comprendre te bozo pola, bozo ndimate. Fali pour pas l'équipe bino. Banda awa tika ta kokome na mboka na biso batete. Banda awa tina loja. Contrôle yé 31 titres Bafana Nanga hymne national. Grand prêtre men nana ketchup Djoubek a lelo mabe nana ketchup grand prêtre men mkonza ba mama. Grand prêtre men nana ketchup de Djoubek a lelo mabe.
sœur nanga si deji mampata maman si deji mampata maman na exaucé na gladi nazo lelo mabe vraiment ulaka kinga de Jubek moi papier gladi ngiama moi na wera son le roi de la forêt gladi nazo zela papier non zela la kota wester exaucé ngiama par rapport à image Didison Nike on a dit ça na mona toto Jubek mais ba contre molema ba kadia pemba ba boaki Didison Nike moi na Kofi Olomide grand prêtre à monanga fallait avoir un idée générique, il y a un impact idéologique qui a dit qu'il fallait pour par obéir sa mobilité. Et ngaye par rapport à l'image. Et Richard Watanabe, moi na gitambo ya solo, moto na tembe Gogan, l'homme de mi-ange, mi-démon, musique intelligente, kalamingité sur le marché discographique. Sur le marché des disques, mais album maison roya. Wata makambu nana roboya wata parce que aza mwana kitambo na kokumisa héritier nga de Jubek na chai poa la team wata makambu bokoyoka featuring na papa chéri Jibem Piana El Salvatore de la Patria papa chéri Motopamba l'enfant du pays un beau gars enveloppé du soleil souverain les grands leaders bayemine héritier Watanabe boka vient na ngai japonais okito ninga gratter deya boyebi deya japonais makambo ndaban chona ta danser avene ça makambo a danser boka fait na Alvarito solo à intervenir boka Bercy mwana balou baba lela par rapport à ime balou baba lela héritier Watanabe Gucci makambo mwana gitambo ya solo ngai parce que na gitambo to kala bambunda wa pamba bambunda makelele zangatina bambunda moko boye bokesa kitambo ata lufuwa bakendaka te ata wala na gikwiti awa donc bata kitambo ma trop bolimbisa biso bolimbisa nga de Jube frappe encore bon ata pe bolimbisa nga te je m'en fous perdement et Richard Watanabe me doit pesa la valeur ya makambo azobeta musique typique par rapport à image bientôt sur le marché discographique l'album du groupe Wenge BCBG Wenge BCBG à papa chéri Jibem Piana El Salvatore de la Patria un beau gars enveloppé du soleil souverain les grands leaders papa chéri Motopamba bas de match ezoroya boka nzembo vient na Rio de Janeiro Rio a danger makambo na boya Rio a imba danger Rio makambo boga mo Rio a danger boboya bo mata bo Rio a danger boka nzembo vient na ngai par rapport à image boka nzembo vient na ngai Gilles Kibens nzembo Kibens na kati boka nzembo ya Chantamissine Lisimo ya na kati na bas de match boka nzembo ya Zulumbonda na champ boka nzembo doyen de doyen vient en Afrique carré à danger Afrique carré makambo abada zo wenge bana to aja assemble nano ava bakabwa na Afrique carré makambo maître Afrique carré ana nzembo par rapport à image pesa makambo ma pesa melao pesa loko bato BCBG esprit na C makanisi na C venanga Roger Ngandou Pididi meilleur porte-parole les porte-parole intelligents sagesse intelligente discernement l'homme au verbe facile Roger Ngandou na nzembo par rapport à image Achuda azana nzembo par rapport pesa makambo silence de Jubek parle mbanga na manga international donc celui qui a confirmé style mbala moko bas de match bimi bata papa chéri esprit ezala na C makanisi ezala na C pesa makambo pesa melayo. Parlons maintenant de la star congolaise internationale reconnue mondialement na kombo Karine Mokonzi la baronne mami ya YouTube Karine Mokonzi la baronne makambo parce que comme système ya acoustique to comme un système acoustique venanga tata mobija beta acoustique venanga ikabose bulembe beta acoustique masalanga notre Fuji beta acoustique. Le roi de la forêt paie acoustique à Ouéranson et Zoroya. Le roi de la forêt acoustique, Boyo, vient au gratter. Viens au yé, Maro Palo, la chambre, Boyo, Ravier, Ouéra danger, Macambo. La vie n'a RDS, on doit Ouéraza, théâtre international danger. Question pour tout Nenga. De Jubek frappe encore. Yosam ta vérité. Osako Kalumumba. Koko Nanga Koufa pour le Congo. Papa Patrice Emery, Lumumba, héros national. Ouais, ça a discours. Le complot était déjà fait parce que le plan a déjà été établi. Ils ont imposé des lois contre la volonté du peuple. La Belgique voulait balkaniser ces pays.
l'éclatement du Congo c'est demain. Héros national, Nganaza Koko Lumumba, de Djoubek parle. Bobo Mangate bon la vérité. Nakoufa maman, liwa maman qui pas vite à te par rapport à l'image. Nakoufa liwa ya Neronanga Isidore Bakanzate. Nga de Djoubek frappe, Nakoufa liwa sert à noirité te. Nakoufa liwa par rapport, y a papa Simon Kimbangu te. Nga de Djoubek frappe encore, na muta vérité. Botunanga ba international na RDC ba combien na binga na muta vérité na sala émission award na international. Ben international ba mingité na bana mibali quand on parle des internationales papa oui maintenant muta liboso son âme repose en paix paix et repose à son âme. Il séjourne actuellement dans sa dernière demeure. Et ngaye de Djoubek frappe encore. Mais ma bango na français, mais ma bango na lingala Indoussa encore. Par rapport à l'image, il y a des devoirs dans le masse na ba chronique. Bon que na be mo bokepe moi français ou français pe mbongo. Il y a des plus, mais on va des plus. Poisson mi kewa par rapport français mbongo et kuba le ko ba vena ba Lambert meno malanga ba lobaka ba français ko ba vena nga Joseph Olenga koy mutete la ba kambo boya Joseph Olenga koy te o boya Lambert mende o malanga te parce que ngande Lambert mende y a ba journaliste et tout na mbanga na idéologie biso ba tete la to za bongo biso ba tete la to makambo mutete la savant mutete la za danger nzambe RDC c'est mutete la par rapport à l'image ba tete la tout na biso en mbote. International, papa ouais mama Kambu, son âme repose en paix. Parce qu'il y a côté dans le world. On ressemble partout dans le monde entier. Ok Kenya, ok Tanzanie, ok Côte d'Ivoire, ok dans Luxembourg, ok dans Ottawa. Si dans la Caroline du Nord, surtout niga papa Wemba, ouais un artiste émissaire congolais, papa mais je le connais très bien. Ouais je connais papa Wemba, c'est un grand. Kofi Olomide a danger ma Kambu, idéologie, Indoussa, impact, yem dans mes leaks. Na bartu c'est monsieur congolais confirme dans même lix vie luxueuse la vie luxueuse confirme dans même mango que musicien kala ba musicien ba vaurien moko boye banda comme na bartu monsieur ba bon na rien moko boye ba vagabond kofitanga ye licencié na Bordeaux via tanga chiso tanga te talio confirme le tanga licencié na Bordeaux et mené à son âme repose en paix tanga na ba papa Adolphe Muzitu atanga na ba papa Kimbembe Mazunga atanga na ba papa et mené science politique administrative yo ça l'option on repasse au Kamutu osuabi et mené à Sakili international Weranson international Fali Poupe international Ferregol international par rapport à image Silan de Djoubek parle Karine mon compte la baronne international Chigicha Chan Chakati bon atangi bino te bolimbisanga pardon bolimbisa nakufa liwa ya papa Simon Kimbangu te kiangani Karida za makambu acoustique Ferregola 10 sur 10 meilleur concert acoustique dans musicien congolais et ça vient à biso Jésus de Nias Ferregola Mr Lova a pesima mon acoustique qui toque après Ferregola Karine Mokonzi la baronne makambu mami ya YouTube yene nzambe ya mwasi nzambe ya YouTube Karine Mokonzi beti acoustique ameswa musique urbaine ayiko so na rumba congolaise moderne banze muloko ba mama yo ye manze mama mbili ya belle yo ye manze non Karine Mokonzi mwana mwasi yo bana lingwa la bo sepela par rapport à image Karine Mokonzi ça le coup moi lingwa la bana kitambo bo sepela Djoubek frappe encore ça le coup moi kitambo par rapport na parlementaire na lobaloba mbanga pasi minunga boucherie ya nyama tropical na colère à danger Karine Mokonzi calendrier est trop chargé par rapport à image tozo ko sala featuring na Chili boyebi Chili bino nyoso ba na Europe Chili azoye mana Karine Mokonzi la baronne et puis Karine Mokonzi azana la belle ya Chili na la kabino mambo acoustique bo chaki tembe bo moni rien à dire rien à prouver tala ba vie tala nenge tozo beta ba on internet kabose bulembi to betiye nono Fuji to betiye venanga Dof Dominguez Karine Mokonzi la baronne a betiye Karine za makambo par rapport à image kobo ya mutu te muta kana ngenge na ye mutu akana makamune to uta mboka to uta mboka biso tu to ya kisasa koya ese ba kunda mutola muninga oyebite tango na bota maka place ba sukola kanga oyebite donc par rapport pesa maman pesa mila pesa le rose loko Karine Mokonzi la baronne makambo
toza sur na featuring ya makasi na Wilo Longomba grand prêtre a Wilo Longomba to ye mana Wilo Longomba Karine Mokonzi opesa makambo pesa makambo mama pesa melao tembezate rien à dire rien à prouver banda tanda ko beta bino to beta bino l'autorité nzembo Karine Mokonzi ayemba featuring na Koffi Olomide kwa Daro Koraman waza leader la musique congolaise to beta bino to yena confinement musicien nini na RDC wa yemi nzemba confinement les gars Karine Mokonzi azate par rapport à image to beta bino laissez-moi tranquille dit akufa wazara icône a coupé décalé la Côte d'Ivoire Karine Mokonzi hommage à DJ Arafat hommage à Arafat et corrigea bino boza cours à prononciation en langage comment chanter à la guitare merci na vie na ngai Mbetenge parce que c'est un grand soliste il faut qu'on félicite ma vie à Bongo malgré ba contre-molé ma bazar soko Olivier Moko boye mutaba lox c'est belé donc toye bioté parce que tant ba guitariste et solo na la musique congolaise moderne ba Olivier Moko boye mutaba lox toye bioté na yebi fe nga maika munana danger makambo na yebi fe nga Suzy Kansé ya maestro o wata yemba Suzy Kansé ya maestro wana baza ba professionnel ravana na kesa nga petit nga maika munana professionnel Flamme Kapa ya zaki danger makambo de l'univers Flamme Kapa zaki danger vient nga japonais okito mona mutete la danger vient nga Afrique carré danger par rapport vient nga Ramazan zaki danger par rapport vient nga Burkina Faso boyebi Zénith Ajibe papa chéri boyebi Burkina Faso aina wenye musique à maison mais rien à dire rien à prouver pendant temps ba danger na kita na lindanda vient nga Godé le Fombo malgré zo galérer na bakin na nga indusa par rapport à image ali kemba mais Godé le Fombo a danger professionnel c'est professionnel Mimichi base ba forcette son nom repose en paix vient nga aza danger beta ba base mystique Mimichi vient ngai par rapport à image Michel Baz a danger boyoka alerte générale Michel Baz a danger par rapport à image non tant bato bana makambo la tangi ote wa bena pamba wa papa wa mikate wa pape mouchoir oza torchon vient nga Thierry Mogratana za danger Thierry Mogratana Thierry Mogratana a danger na viva papa m'a confirmer yo boya mtu papa m'a pesa makambo vient nga Dadi Bola ye mabe bazok binisa bango boyebi image par rapport à image par rapport vient nga Alvarez solo à danger vient nga Félix Taison de ba forme à danger soko tu nani soko Olivier wana toyebi yote soko Olivier toyebi yote oya kolobake mutabeti musique ne bien bato bazoko apprécier Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes moi si Nzambe na kata Nantes benga bi Joubek félicitations au sala choix bien nengo boxa de mukuse nengo boxa moro pigime nengo boxa mwana e moro ken piana au sala bien nengo ya pa Karine Mokonzi parce que ta mwana e moro faut qu'on se le dise babota na sœur na biso joli bébé papa na bango bomona ya film La vie est belle bibaluka tangwa na tangwa moya komi suki parasoleil na tanga mbula au parapluie azanga aloka likasa na nzete mon pépé me gauche à gauche mon pépé me droite à droite un jour papa mon pépé me mao et longo na nzete et même on a foule bon mon papa mon film La vie est belle et mort maman si tu n'as pas tout vendu tu passes à Matonge oui maman courou c'est tué venez c'est lui qui a composé la chanson Kota babena mandiga Kota moyebe bon mutande nyo wana sikoyo moi na sikoyo mutabongo ngasiko papa nanga c'est un intello c'est un professeur universitaire aux États-Unis na kata faculté ya sciences politiques administratives bon moi na emoro donc compétent la moi na emoro kani moko moi na emoro on na mabone baluka te tala tentire ya mutu par rapport moi na emoro asale kiri ba déstabiliser Karine Mokonzi ba sale kiri au finga Karine Mokonzi est-ce que moi na emoro par rapport na yembela yo chanson à circonstance et moro pigime
et mort pigi de mukuse olele olele muto aza mukuse lokola na ebité par rapport nga de Jubek muta mukuse makanzi mukuse mayele mukuse vision mukuse ba rêve mukuse nga muta mulai mayele mulai donc match ezati asali ekirina mama papa moko boy bon Karina attend landa binoté parce que biso tozo voyager minga rolobezate calendrier trop chargé Ouganda Zambie Côte d'Ivoire nga de Jubek frappe encore ina lemba avion ngeko malwa wewa par rapport avion ma wewa ata boche kulu dimba boche keto na kokende so ya konvenir vide ka ba 7 pays Afrique la compte Karine Mokonzi la baronne ba maman autorité ba pesi makambo bana membre ba pesi ba chinois ba chinoise Karine ali kolo et puis na ba chaîne à télévision bon mon nga de Jubek frappe encore na zini kumbi parce que na ba chato bengani ebele na ba chato sikalika ngai de Jubek frappe parole bikali man dédié zini kumbi mon ami personnel particulier mutamayele na jemima ibele moi moi si toza 3 ngai de Jubek frappe parole bikali man dédié zini kumbi na jemima ibele ba tire to bangote et puis na voyage bokolela bana membre balingi binote ba autorité balingi binote ba chinoise parce que beaucoup musique Karine balukeli Karine beaucoup artiste biso toza to kufa bonne école qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente na sima Karine Mokonzi soki na kufa liwa papa Patrice Emery Lumumba pona Karine Mokonzi na ndimi par rapport à image à l'instant moi de Jubek frappe encore l'homme qui a le monde dédié je m'arrête ici et là on m'a là où me la raté bon s'abonner massivement na Congo Victoria Télévision boss de boss JB Kumaluta bambote mingi na bana membre de Jubek otika kabino jamais maman présidente maman Mami Solange moi zikitoko na kati ya basi lokumu na papa na maman babota yo babi ko bota par rapport Léa Gétrude choupette chou de longues jambes dame moi soit linga na kwa litungu la Cameroun nzoto pete kwa pomme de terre batoki ça soit au table la démarche à caméléon repousser poussière soit au table la démarche à poisson qui nage dans la mer nzoto sembe moto mon selou chouchette par rapport à image moi je vais bijou yo la tachette à or monene collier là tu baga or bracelet or monene ozu api par rapport à image fait les hommes la baronne on sentir au habiter sur katani to vide fait les hommes la baronne Milo gaz mon code non comprendre tes forces Sili l'ici limousine télévision non comprendre OT MK Owanji Kolo kuma bana batete là non senti sous papier té Clarisse même Nzambe à Nantes moi si Nzambe na kati à Nantes Clarisse même à Makambo Élysée de Nantes icône ya famille Mbemba Élysée de Nantes Makambo mambo yo sala au pesa bato ba vie au sunga bato maseyite wa icône ya famille Mbemba ngam na lobby ngo de Jubek si demande les patrons des patrons, agence SK Service, agence Assir, Guinée la grippe, la Congolaise, je demande, je commande. À l'instant, je m'arrête ici. Bambote na batete la tout, na bana toi gitambo. Bon, oh baza zinga bon, ma banga pe kombilonga kopona bon, ezape kermesité, ezape fêtité. Bambote na petit na bakali, comme mboka na ebité malheureusement petit na bakali. Poto na poto. Petit na malaku, et voilà. Petit na grâce. Munzuluku moi na vie nga dona munzuluku nzaba ba animateur to ko boya yate petit na grâce petit na ngai Siti Bagole ya joueur Siti Bagole vient na ngai commandant House wala conseil na nga privé oncle Ngolima star boyoka ba beleli Ngolima star Ngolima noko na nga conseil na nga par rapport à image Serge Kafari redazo lelo mabe maître Riti Mosaka la leli petit na maître Bafuma Arnaud petit na Noura wala senti donc so yena gitambo ko kate bana petit na ba jidoka base
Massananga tonton. Ada Bomboli, le patron lui-même, Mouchachino Mbongo. Makita, Tongolo. Par rapport à l'image, à l'instant, je m'arrête ici à la coutume, Mistral, Kanikil, Wakisha, Orage. D'abord, ça nani? Platini Mouteba. Platini Mouteba, judoka français par rapport à l'image. Mistral, Kaniki, Abi. Les qui a massé dans Chico Pouloulou, son âme repose en paix. Abi, petit danga. Rabi, les qui a Chico Pouloulou, Makambu, Chico Alemasananga. À l'instant, je m'arrête ici. Mistral, Canicule, Wakisha, Orage, boucle na limwe honorable Zakari Bababasso et le Moula. Boucle. Sur la Mambaba-Site, ce total Mambaba-Site, c'est 001. Donc, tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi la confirmé, nana roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la Victoria et Certa. Amen.